Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Parce que sinon, on va devenir esclave de ce petit monsieur de Hutu, de Tutsi plutôt. Israël, babeleli muta kusipota kanzala te muta sipota kaminyo kote me kongola sipota nzala akomaka nzamba te nzamba zo biso lelo yaza na kanga te nzambe ngana sambela kaza nzambe wana te tambo zo privé ba droit oza ko attaquer tina dignité la Congo donc comme ça même pas Banyama pire que Banyama comme ça on le voit et l'eau il faut s'attendre à ce que va extrémiser position là et ça il m'a partout dans mon Bandeko au balanda conseiller de la presse congolaise. Na lobaka likamba gratuité d'enseignement avant. Na lobaka na otika ko lobaka ngote. Parce que na yebaki ete Félix akosala eloko te bandeko. Na yebaka ete Félix uta nzambe aboyi. Que Félix a eloko ya malonga ta kosala ba komana. Na lobaki gratuité ko échouer. Aujourd'hui la la kibasa a ko démontrer par rapport à gratuité. Nana tindia kata biso mbongo ya ram. Est-ce que ngai bana nga batanga la gratuité? Est-ce que mutu so bana ba kotanga la gratuité? Nazali ne sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sikanyo swezwani bino petika ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino. Merci encore une fois na babonné na biso ya Océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement boko zalaka décité na chaîne na bino Libération pe merci na bato bozo zali baku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin ko like ko partager ba suggestion ba j'aime na bino tika nzambe alola aleka vraiment na ko pambola bilo. Merci encore une fois na mana nanga des États-Unis d'Amérique la kunjana nanga. Merci l'équipe pour la té des États-Unis d'Amérique. Merci na yemoko mokonzi Océan de la presse na Angleterre Simon Bemba, que Dieu vous bénisse. Pourquoi pas le number one et Océan de la presse congolaise Zambongo Juka. Amen. Merci encore une fois la maman ya Moto Mojali Anita Babé il faut kuyo moto Anita Babé il faut kuyo moto donc il y a Océan de la presse congolaise et bien tout bakoko Lumumba vraiment que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois na Mama Jawa assalamu alaikum na musulman na ngape bino partout bozali qui l'a mais plus 49 pour qu'il a le condo FMP Kato na plus 49 fois na mon mususu la chabienne. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble toko bundela Congo ingeta la balle en voulouse il passe na ino ya CNT live. Merci na bande ko bene de partout na Toronto boza vraiment bene moi na cité bino zate on est ensemble pour na Congo. En tout cas, tout jusqu'à ce que nous ayons conscience. Mais awa tout ça là éveil patriotique. Awa tout analyser ensemble. Awa ils allaient biscuit tous allaient conscientiser peuple congolais. Tous allaient sensibiliser. Tous allaient analyser ndenge na lobaka. Awa ils allaient mututu à réfléchir vraiment le coup là mon Congomani pe à réfléchir penza le coup la moto la mayele pe ayeba eloko ni aligé ko sala na kati ya mboka na yo ezabongo République démocratique du Congo. Bande ko na ngai on est censé à ko bundele ko na biso. On est censé à ko crier jusqu'au-delà pour ba Congomani ba yoka ba comprendre eloko ni balinga sala. Nazozonga moi muke bande ko na ngai sur parle aujourd'hui de la République démocratique du Congo. 25% ya taux ya maladie. Oh, ils accrochent corps, c'est la honte de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, Congo est allé sous-pauvre, c'est la honte. Si aujourd'hui, Tozali, Kokita, ils ont passé mingi. Mais aujourd'hui, on a tout analysé par rapport à ma vidéo. On a retiré la bino. Bino moko boko miyeba. On est où? Tozawat. Est-ce que Toza nanzela ya malamu, Toza nanzela ya mabeba? O bazaka sincère. Bakolo baba, o balingaka. Komi tombola na ata ko mabezali. Batouana Tolandara Bino en tout cas la sautant parce que à table commis je ne dois plus vous répondre. Pourquoi? Parce que j'ai vite compris que boza ba insensé boza batomoko obo telemwana boko bongaka te. Vous comprendre que ça na poto c'est le but que bongi koza na poto et le but que koza bien non koza na poto mo bongate ba bongi c'est leur social mais yo moko bongite et prévenir basé belé a o bazoya tozomona bango babongite mais ça la mutu ça la kacha poto la bina profiter
na mayele pe standing o mundele sa chapeau na ye moko nga lokola na ye na profiter na ngo mona muto la peso profiter mais ça na muto mususu azo profiter te atikali ka bongo ndeki vidéo moko na ko luka ngo so na ebite so nazali o ezali ndeko na biso moko azo te ya ndeko moko alobi keba biso to boyaki kotanga toza na poto tala vinanga nde na komi lelo abande ko lobala bandeko oui c'est en blaga mabande ko interpeller conscience ya bandeko ko loba ke yo ko landa boyete ko za la clochard te ko côté na via ba noite ko côté na ba via ba tokoto te ko côté na ba via boyete parce que ko finir na tinga mais aza ko loba azo pesa conseil azo nika toilette il disait des choses na oui vidéo na boye bien nga siko biloko na nous interpeller la conscience nga ata ba seli blague moko boye na entourage na nga ba yebi blague wana zaka na saisir ango monsieur peta mso moninga e bendeli biso mo débat oyo mona kana toza plus maire nga bi non Seigneur a salanga le lenga on appelle ça merci à tout moment dans le gloire na yele to comme na moi mususu to ce qui est petit à petit 2021 ko kena aussi là mais congolais salini statistique à ba congolais ba salini ba lobby belé mais ba sali le côté parce que tout le monde est building moko koyi tout le monde la camp divers na na kufi tout le monde la camp divers c'est le loni tout le monde la camp divers c'est le koni plutôt la camp na biso il y a toujours un empêchement na cannabis ezala bato bazokufa na cannabis ezala na souffrance bande ko balandi émission ya lelo naza ko interpeller conscience ya tout congomani congolais tout tindela vidéo o lelo omiyeba place ni yozali et puis ni olingi parce que awande to analyse ensemble bande ko balandi ya mbona cha ba vidéo to le banal makambo ezoleka lelo kuna na parler du peuple na banzi la parler du peuple basi ba banda yimisana bango kibasa alobaki likambo etali ram bande ko balandi na likambo etali ram ba lobeli epozo nyoko la bakongomani na moni mur moko eleki mekambo ya rochela pisa kona suka la jus de cas d'orateur bila mo bokolanda ke mutazu 60% mais ram e 4 et 30 à sali crise eza langage ba lobby parce que bango baza ba humoriste ba ti yango ekosekisa bato mais ba lobby quelque chose ponga moko eleki nga okoza na 500 francs ok ko tia crédit nao mais ram ale yango nyos on a besoin de mutu moko urgence mais ye côté na alobi boy alobi ram wana ye azokata yango instaurer système on a pour la gratuité d'enseignement bande ko obalanda ko sœur de la presse congolaise na lobaka likamba gratuité d'enseignement avant na lobaka na otika ko lobaka ngote parce que na baki était Félix akosala eloko te bande ko na yebaka était Félix uta nzambe aboyi que Félix a loko malonga ta ko sala ba ngomani na lobaki gratuité ko échoué aujourd'hui ba ozela kibasa a ko démontrer par rapport à gratuité nana tindia kata biso mbongo ya ram est-ce que ngai bana nga batanga la gratuité est-ce que mutu so ba ne ba ko tanga la gratuité mais ce ko yoko kata tout congomani o ko kata e ram o lobi ezali mbongo ya gratuité est-ce que biso to tinda ki bilo na gouvernement na bilo ba wario bo historier biso système ya gratuité o bilo moko boza ben capable ya ko sala yango po boya ko lia kapisa bato bazo futa ba mbongo ya classe na ram non ki basa za mutu fo ba kangaye ki basa za mutu fo ba kangaye parce que azo saka na biso gratuité ya on a baki bato ba ko boma Félix boso za bato na yemo mais baza ko lakisa ke gratuité à Félix c'est ça kaka la mbanga mais gratuité ezate tala ndenge bozo futa ba enseigner tala ndenge est-ce que ba enseigner bazo futa est-ce que bitelo bien bi vendre le bango les classes ba pousser en les 11 parce que bato so ka to bien c'est ezate ba futite parce que grève ko za l'école ya grève gouvernement de grève gouvernement o conseil le comme côté mais moto makasi monoko makasi lelo akimi ensemble toko zela yo o expliquer biso alors ram o et comme ma biso na désastre et catastrophe la République démocratique du Congo ce qui bas sur nous ko la système no ya ram wana te si boza ba nyonga ba premier bureau ba deuxième bureau ba troisième bureau ba makamu la bino bazo ba crédit fele biso neto fute ya bango attention qui bas tu dois répondre à ba acte na yo et puis il faut zongisa ba crédit na biso nyoso bomela wana biso toza ba travailleur na bino te bino bokela ko yoka bisengo la bino bien c'est bien likolo biso ba bolé tout bon so ka pa la biso donc on lit à tête on a loterie qui tête on est l'autre côté hein bande ko yangai to la vidéo oyo na banzi eza ya 2010 si je me trompe pas to la no moto ba de ko lobanini et puis nini le kaki bongo toko analyser pouvoir wana na lobango d'ailleurs na émission moko na sanga na Congo na télévision
batunengai likambo ya bana mboka o ba agressaka batu koto ngabi mais non c'est le seul choix au côté libango les ali conséquences il y a politique les autres salema na mboka tant bozo privé batu ba droit boza ko attaquer tina dignité là bango bozo comme ça bango même pas banyama pire que banyama comme si bango le roi est loco mais il faut s'attendre à ce que pas extrémiser ni position na bango et ça il m'a partout na moki tout le monde en haut les lobes bandeko babenga musulmans islamistes plutôt bamsu bakoma kolata ba bombe et ça expression dans la nègre bon naza le choix au côté libango les ali conséquences il y a politique les autres salema na mboka tant bozo privé batu ba droit boza ko attaquer tina dignité là bango bozo comme ça bango même pas banyama pire que banyama comme si bango le roi est loco mais il faut s'attendre à ce que pas extrémiser ni position là et ça il m'a partout dans mon qui tout le monde en haut et je crois qu'il faut continuer ndengwana régime les alliés régime il y a terreur les régime il y a assassin donc il faut attaquer na honneur te za mutu ya ko tsa pembeni ko bengana na société donc le régime il y a terreur les régime il y a assassin donc il faut un assassin va traiter na honneur te za mutu ya ko tsa pembeni ko bengana na société donc c'est ça qu'il faut ndengwana régime les alliés régime il y a terreur les régime il y a assassin donc il faut un assassin va traiter na honneur te za mutu ya ko tsa pembeni ko bengana na société donc c'est ça qu'il faut faire na banzi ete bolandi vidéo na bokebe bomoni mutu aza na vidéo wana eza Chilombo makambo azo répondre wana eza ya 2010 tango azali ko répondre homologue na lelo ennemi d'hier pour na ko concevoir pouvoir il est aujourd'hui l'ami de Félix pour Félix azwaka bokonzi o bakana ko zwate il a accepté de négocier avec son ennemi gouvernement est sanguinaire et aujourd'hui gouvernement est sanguinaire c'est quoi photo ça Félix ni selon malobana chassons-les parce que mon mutalo bien tout analyser la tchaba vidéo tout analyser et ça malobana ngati Félix alobi ba koki ko mériter respecter ba koki ko mériter le côté aujourd'hui Félix a mérité respect aujourd'hui Félix donc traiter ndeki ya ka traiter son ami d'aujourd'hui alors biso lokola toza béro de thé biso toza ba David il faut te traiter Félix de manière au lieu moko alobaki ya ko traiter le Kabila au lelo a commis camarade nae bande ko nanga to analyser Congo où sommes-nous na ba dire après te changer na ba dire après plutôt pour na le koso to kei ça pas de sens et je sais la biso passe bande ko balandi et ko soit motema on va monter au côté de matokolo bande ko balandi to analyser Congo ya lelo avec des politiciens congolais to analyser Congo ya lelo nazo tika pour analyse tout ça dans vidéo le peuple doit se mobiliser tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi dans chaque village les gens doivent prendre les armes même les armes traditionnelles les flèches les lances et autres choses l'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc. Merci bande kolanga la bande bolandi vidéo bomoni ya Mouzé Laurent Désiré Kabila encore une fois merci na kilame plus 49 boucler le condo et femme pécato. C'est le président. Tawana toyeba kiteke un jour to lobela mboka. Toyeba kiteke ba ligne nini o nzamba zo bomisela biso. Moni mo pesi la maki boyete ta mosusu bande konanga tala moba malobo alobi est-ce qu'il y a des politiciens congolais qui peuvent parler comme ça Mouzé Laurent Désiré Kabila zaki na besoin vinete le musée azaki na banate le musée azaki na basité mais tala ki vinete tala ki intérêt à nation. Mais aujourd'hui, biso to hotel intérêt à ban intérêt à basi. Tous wa katuku bianza. Ba pesa biso mituka. Tous la ba yembela biso. Tous la ba dorlo takabiso. To komi ba nzambe ba sanzola yo ba komisa yo. Mais après peuple wana akufi piétiner na makolo. Mutu lokwa muzaza te na Congo.
ya kotelema liboso ya bato alobi mutu tout na formule nyonso oyo nga nalobaka sala eloko nyonso kosala de flèche de quoi po tobenga na Kagame bakongolais toanalyse siko bon analyser nanga ensemble est-ce qu'aujourd'hui il y a des Congolais pareils au bakoloba boye soki tozwi mutu aboye atelemi liboso ya peuple yango la bomoni peuple ya 92 babundaki c'est parce que bazalaki na homme fort liboso na bango Congo elelo bakobunda te parce que Kabila aza te Mose Laurent parce que eza langage toya tozonga toya tozonga toya tozonga non yachaki kozonga te achaki kozonga te c'est quoi il faut boyoka biso o toza lokwa ba Mose o esprit na biso eza na kande ezo dégager kanda colère la koloba on ne peut pas blaguer avec nous on ne peut pas cautionner les choses pareilles donc quand tu accepter que tu vivre bon lumbu ya humiliation tu vivre ridicule tu vivre ba merde ndenge bilo mo bolobaka non bande ko na ngai pas ces alliés souffrance n'a parle même pas mais pays riche bilo mo bomoni ba vide ba photo bokangi moi si ce ba viola qui on sait jamais oh Seigneur Pourquoi tous on dit ma? Pourquoi tu peux accepter? C'est le 21e siècle. Congo avec combien de minéraux? Toi, on a des minéraux boni bande konanga. Toi, on a des minéraux boni bande konanga. Les minéraux on les servi ba tout mososo. Ngai na to kokufa. Ba passo de moi si. Basali le kwa mbisi batike bonumbu moi ça na valeur te et le ko nzamba pesa nga valeur kozala mwasi ba mama e bondimela tanga ndeko la bila mwasi ko basi bakane mitema mawate bale bi mwasi soko zo mwasi amalama ko susa na le latala e pala binote boko ko sunga ndeko la bila mwasi te peto telema basi yangu ya busawa mama Celestine bola libole mama Sidoni ninge za ko empêcher biloka po boko zo bambongo te yango basi ba te soki mama jaki na mbongo ah teme moi ça la sapesanga ah nzambe ala pamboelanga mama jao so moi ça la zaki na mbongo 100 000 balles lelo ngana okepa maja na 4 à 20 000 opesanga kende mwana nga sala ntombo ba tufelinga so imoka ko swa kende leboso ah mama ja okufa to mona liseko ya Kongo nzamba pamboe bande kolanga toko kanga mitema meto ko kufa bisela bana biso bibembe boni bikufi lelo bibembe boni bikufi lelo ba dekolanga congolais tozokende wapi tolata balobi pe tolata nkanda wa bolimo yango milimo biso silama wapi o yango bakanga congolais place nini azoko ko bimate mais lelo na lobi au nom de Jésus-Christ tout congolais doit être délivré il faut congolais azwa sens non on se manque pas na bato boepe mutala vanda bana Israël ba mona bombeleki ba beleli muta ko supporta kanzala te muta supporta ka minyoko te mais congolais supporta nzala akomaka nzamba te nzamba zo biso lelo ya za na kaona te nzambo ngana sambela kaza nzambe wana te asa nzambo apambolaka asa nzambo akangolaka asa nzambo adelivraka asa nzambo asalaka bakama minene na ba obanzimeli non bino bona banzambe la bilo mesusu yango boko kofungwa mate nzamba Israël Dieu le créateur des cieux et la terre il bénit a changé ka dona mutu azumo mutu pamba tombolié nzambe nini azo akota na Congo alalisa Congo bege gube ba congolais basaki lote ba be pa loka batu bachaki les vieux pese mafufu zvandi ya tebe pa ba bamba na se pese ki ba pai o réanimer be ko réanimer boni congolais azangi motema boni congolais azangi motema tout ce qui sala biso na vidéo o eza mokuse et bongo tozonga petit bien que nao il y a place chef de l'état zovana 4 jours maye bimakate donc Félix ndenga zawana moko azana douche maye katanya abali ko belela mama Denise elaka kantina maye bakeko luka maye ya forage wana bomoni député Eliezer boyoki mo muki alobi maye zate na mboka Félix a osukola maye katani abeli mama Denise yelanga maye baketoka ya forage
dans le 21e siècle Congo. C'est pitié. Analysons pour Oezaka éveil patriotique, tout analyser. Total anini vraiment congolais lingi. Est-ce que congolais azako milinga ki abima la boumbu pour lobia za la mutu. Asala ba minéré na a industrialiser mboka na to Congo azoningaka azala derrière les chefs. Balengwa la kalabilo. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur MISAP électrique. Merci na Pape J directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokondi Paré Bemiso Bangay. Merci encore une fois Nadjinolo soit mon ami de tous les temps. Appui partout aux amis. Que Dieu vous bénisse. Année na vraiment les succès, élévation, pérécite. Moi autre côté ezala moi malonga. Oyo mutulo sa kobundana akutana nzambelanga quoi. Merci encore une fois. Na binotu oyo bolnegocier de la presse bon consommer émission du début jusqu'à la fin. Bas commentaire à tout ça là éveil patriotique to analyse ensemble. Merci les songote na kankola bomeka yo ko fonte ko kala mbelongo. Merci na mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido. Merci na Delida Bayoko que Dieu vous bénisse. Na bino tout ba kongomani. To bunde tumba. To analyser à partager mission yo ozaka souci. Na ko banda ko zomtsela ka bino ba makambo o mibale partout na koleka po ete etombola nkanda la bino. Boyeba nini beaucoup kosala soki tolanda bakambi to biso moko to le kalanzela alors to bengana pour tout ça la armée à Malonga. Que Dieu vous bénisse. Bye.